peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Bandela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi. Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.
spirituel. Mon peuple souffre, c'est le moment de stopper. Bonsoir, Banakini, Balan émission, Question Time, l'heure des questions, Question Time, l'heure des questions, Tanwamituna, Question Time, le peuple gagne toujours, le peuple souverain, émission Nabino Oele Kaka, lundi, mercredi, vendredi, na 19h, na As TV, la chaîne incontournable, la chaîne événementielle. Chaîne Oyo, et l'équipe, chaîne Nyon, surtout na Congo, na image, na son, na Makambutu. Chaîne Oyo, programme Oyo, au coup, on a chaîne Moussouté, au coup, nini, cinéma fro, cinémas, au coup, Chaotech, Chaotech, et la box, au coup, cinéma fro, et autres, film nigérien, au coup, cinémas, et autres, congolais. Au coup de documentaire, au coup de sport room, émission ebele, bon s'abonner massivement, bato poto na Facebook na biso, bon banola na émission direct et puis na YouTube na biso. Lelo penda ezali journée moko surprise. Na mbeli bino lisusu bana kini bolobaki ke maître Baina ifazonga lisusu maître Baina ifazonga lisusu yango tosaki fort tozo maître Baina mais maître Baina le lozo ko parler sur makambo etali salaire misala na mboka oyo toya ba maître Baina musala nini asalaka na mboka oyo toko tuna ebe mituna mususu eza na actualité lokola négociation à président Félix na Luanda. Et puis tokotuna lisusu makambo etali concert ya wenge tokobeta masolo ya maître Baina ndenge na lobi musala na kumbaka babisi azalaki pe sécurité na mboka oyo toko parler sur vie na ye bo découvrir penza ki maître Baina na yebi ke bolingi ye mingi maître Baina judoka international maître Baina o abundelaka mboka na ye penza na motema moko aza penza vrai judoka champion na mboka oyo maître Baina abundi trop pour na mboka pas continuer ko bunda balabaki bitumba ezali lisusu teke toza ko baza ko bundela mwana mboka te et comme likambo ya mabele baza ko bunda contre Félix lisusu te mais baza ko bunda pour na mabele baza ko bunda peuple congolais alia bien baza ko bunda ba combattant baza ko bunda pona social ya peuple congolais ezala bien mai ezala malamu courant ezala malamu ba futa ba travers malamu surtout ba libanais ba indien ba pakistanais bino na kosala bino émission mobimba na koyamba maître Baina awa to kosala émission mobimba sur ba pakistanais ba indien ba libanais ba étranger oyo baza ko nyokola bana Congo yango to sengi na yo osala ke pa ba libanais osala ke pa ba indien filmer makamu nyonso ya mabe elekaka kuna tindelanga na numéro ya WhatsApp awa toko vandela ngo na maître Baina toko lobelango na répéter osala ke pa ba indien ba chinois ba libanais ndenge ba nyokola kabino na misala tia caméra cachée filmer tindango awa toko lakisango po bakonza mboka bayeba pona président de la république ayeba bakonzi nyonso ba ministère tu bayeba ministère affaires étrangères ayeba ministère intérieur ayeba ndenge ministère ya travail ayeba ndenge nini ba indien ba libanais ba pakistanais banyokolaka bana mboka nga moko nazali victime me bakokaki ngai te nake kosomba eloko mpe ba libanais soki mpe ba pakistanais nasombaki groupe électrogène ya valeur ya $1500 ntango nasombi groupe électrogène nake nango na ndaku 24 heures apamba groupe esali te kufi nakende kozongisa bazongisanga 1500 balibanais wana babi bakozongisa 1500 te oyo nasi nasalisaki 24 heures lokola nga naza mwana poto nayebi mibeko na nga nayebi bagaranti na nga natelemela balibanais wana tina suki balibanais na biso bobenga même bagénéraux na bino ngai na bino lelo awa bokozongisanga 1500 balibanais babandi kobenga bagénéraux na bango bacolonel mpo na intervention na bango ngai mpe nazalaki wana
suka suka ba généraux na intervention ba sentir que oya za mwana kinité ba zongzelanga 1500 nanga yango to kosala émission moko sur bino ba libanais bino na kanaka bino ba indien ba pakistanais ba chinois bozo nyokola bana mboka boza ko beta bana mboka ezaki penza sujet lelo te tozona une publicité ya Next Gen Competition après atoko ya ma maître baina judoka international mobundel munene ya mboka Congo publicité. Sia nazwaste nazanga na Next Gen nazanga na Next Gen nazwa zéro bandeko ba bolingo Next Gen il a génération future donc next génération alors on a sengi la ba jeune talent nyonso ya Kinshasa nyonso bosala tout bon répéter kitoko ko concours monene yali yango ba bengi Next Gen next génération future pour tout est gagné. Afrique centrale est gagné. Boya dans le mango, qu'on soit un formulaire de bino pour la compétition nene. Babengi yango Next Gen Competition. Next Gen Competition. Bon maman bongo bayaya. Ba master, ba leki. To bengi sibino. Boya ebele. Yo mutozana arna yo na nzoto. Yo mutoyemba na yo bien. Nde okoleka na ko participer na concours ya Next Gen Competition. Next Gen Competition. Next Gen Competition. Nazo ko belela. Astala, soit matos. Babi soit matos. Et la ngo matos yango. O vers le bagité. Benga la numéro. Hey! Mama. Next Gen Competition. Bande konangai. Balke c'est belé confu na gisasa par marque des instruments. Mais ce qu'on a Next Gen Competition tala. Donc nous surtout à participer dans le concours pour gagner. Donc on a un instrument complet et puis studio, clip et vous allez réaliser gratuitement et puis voyage, on voyage dans Afrique centrale Mobimba et puis la promotion dans l'Union surtout pour les canaux As TV pendant 1 an. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision à STV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. International. 100% Zambé. Souka. L'hémorragie de la souffrance du peuple. Bonsoir, balande émission Question Time, l'heure des questions, Tanwa Mituna. Émission Nabino Oele Kaka chaque lundi, mercredi, vendredi à 19h na As TV. As TV, la chaîne incontournable, la chaîne événementielle. Chaîne Oele qui ba chaîne nyon surtout na Congo, na image na ba programme. Chaîne Morote na Congo ko telemanango parce que As TV ça na ba normes européennes, ba normes BBC. En tout cas, comme d'habitude, ndengeka boyebi chaque fois soki likamboza na mboka tu aka koluka maître baina pe bo manomona maître baina tango nyoso na émission oyo attaque grand combattant mobundel munene ya mboka lelo lisusu toye ko yamba maître baina na quartier na eto zongi lisusu po to so na maître baina makambu eza ebele parce que tango na mboka kimi ezalité social eza bien te bitumba na mboka alors bisope na diaspora ba combattant tokolemba te yango toko kutana maître baina judoka international. Bonne santé. Oui, merci Michonoka 100% Zambé. Santé za bien et puis bana mboka ndeka kakuna na Congo ba santé na bango ndeza bien te on moni ceci na na diaspora
tozolinga mboka wana Congo ezala bien bana mboka baliaka bien bazala na mai bazala na courant bazala na banzela social ezala bazala misala souci na biso vraiment yango wana c'est ça. Nayebi souci na bino penza yango wana maître Baina tuyambaki o mikoleleki olobelaki mambo concert à Wenge Wenge muzika il fallait pas abeta parce que mboka eza na bitumba bon tozongeli parce que chaque fois totuni likambu metango esalamite ndenge ba mama ba souhaitaki ndenge bino bo souhaitaki esalamite apport na avis na yo ndenge nini na ndenge concert ebetaki ndenge mona concert elekaki pour mettre Baina okoloba nini sur nazolo ba concert na plan tout plan récite plan ya concert ndenge salami ndenge ba prometaki ba pesa ba 40% en général. Dans général na concert wana étant qu'il y a un message pour ngai eza non événement. Eza non événement dans sens que ceux qui sont musiciens sont conscients. Dans le moment où le pays est en temps de guerre, dans le moment où le 30 juin, il y a une date historique, et c'est un défilé en Mboka, un char de combat, se défilé, un soldat va défiler, il y a une histoire. Il y a un héros, il y a un roi, Lumumba, un papa qui m'a maman qui vita kifa, un serre en noir, tout en an, un événement à l'histoire au Congo, mais on va préférer qu'il y ait un ndombolo. Pour les non d'événement et puis bateau babeta un concert wana non bagena kota c'est que bazoko sa conscience na bango mboka na bino bozana 12 millions de morts 4 500 femmes violées 4 millions d'enfants de riz 85% ba congolais ba sala te souffrance en souffrance mais boko ko bina boko ko sepela pour nga ils échec dans tous les plans ils ont vraiment échec ils ont fait non réussite pour baté qui ba billet penza te ba cabine ba billet. Ils ont donateur, 10 000 billets, pour ils ont vraiment récité. Merci, mais Bosani Bakanza. Na bato tangi Bosani Bakanza. Ils ont mission de temps à Nyon Sotam sous émission récit la tête. Mbamo Masole Sili. Quoi pour autant à merci Mingi, parce que nous avons Bakanza bon, Nabike, au Béro Basé Belé. Basé Belé, Bato Bazolanda, ça va comprendre que tant aux Bundela. Bakoko abiso bakufa baza ebele même bakoko te même sortant barma tungulu pe ba bero barma tungulu barosi mukendi bateres kapangala bango nyoso ba bero. Merci ça. Mais maître Baina olobi que ba sombaki ba billet ba pesi ba 10 000 billets ba nini est-ce que yoza na preuve yoza na poto est-ce que yoza na preuve que ba pesi ba 10 000 billets ya ofele mishonoka koza na poto lo ba eloko te lelo communication comment nango na seconde. C'est mon modèle en 16h na Congo. Na 16h05 biso beto oyeba. Ba pel. Da bata kini ba bengi biso ba ebisi biso. Et puis to confirmer beza solo. Pour to mekipe ko vérifier ba tumso ba bina biso ya côté conseil wana billet ba kabela ba ngo kabela. Dambo otanga ko mo mutu wana sombaki 10 000 billets. Ce na bina tanga e eza ko na osalele publicité. Oui. C'est ça. Donc là il soit vrai. Et puis ngala lo bono vérité na comment nzambe. Concert wana ceux qui na lobby na talaki yango nzamba bomanga na tala yango te na landela yango pété mais naza na petit na ngamo na carte à voiture na ye na entrée à ba tout à bazongo kokota na ba 10h 9h alaxa ngamo estro na carte à voiture dans la mona carte ba to temi mulongo ba ngo kokota mais ko tala ba to ba ngo kokota ba concert yango habillement ma to entre la ba tongo tongo wana ba msu beta msu bazo ita osokola te pour ni ba ma eza na problème na Congo. Donc bazali bien condition mo ezali bien te ponanga. Donc moi bien na ba mingi te ba yebi ma na loba na ba l'air wana ba 8h ba bazo ko kende ma ezalaki pa na bango tapso ezali te tapso akena bongo tapso sokola ite. Mon c'est ça ba bien ma ezali bien te. On a constaté qu'il y a un concert, bon, Nathalie juste à présent. Alors, le concert était moyen à tout le monde à concert, sur le plan artistique, moyen à tous les autres. Et Maître Baina, naïbi que le lot relevé la mine sur Maître Baina, mais tout ce qui est à Molo Molo, Maître Baina, président Félix Antoine Tshisekedi, tout ça n'a Bitumbana M23,
bitumeza penza tisikoyo ndeko na oloba no lobby bitumeza ki makasi na mboka moko boye M23 na FARDC après kaka rencontre ya président Félix na Kagame na Angola lobby nango bitumba na mboka na ba M23 batake rencontre wana pona atake mobundela mboka o landaka pe makamba Congo dans le pré pona yo rencontre wana zwaki yango ndenge nini pe na ebité soko landaki makambo président Félix alobaki soko landaki tenga na koye biso mais avant tout na ngene ba rencontre wana ya ko kene ko négocier lisusu na Kagame na Angola ozwaki yango ndenge nini. Michel, merci la question. Ça na ebisi OK ba bela Congo o ba rencontre o réconciliation nga penza lukuta ngabete ba biloko nguna linga ko tala ngote. Pena nga po olanda ngote pourquoi? Le mboka na bino ceux qui besoin agresser baza ko boma peuple en mboka ndeto ba 12 millions de morts, 4 millions 500 femmes violées, 4 millions enfants dérivés. Bato baza ko agresser bino si ba yebani. Bino zo boma bango te ba boma bino bobo ke so réconciliation ni. Boko so dialogue ni. Boko na ona bitumbati. Eza ko na ndawo mino abomi 20. Bino bomi bato ndako ante me boko mi ko luka su bato ngo solola. Boyo kana. Ya no sense. Ya no mo ba biloko na tala ngote. Siko mina tala ngo biso na kati o maloba te so mina tala ngo zanet na ko sa conscience nanga. Mais na ko tala so na ki président de la République a décidé to ke na bitumba. Ah wana ne Natalia. Maintenant ko réconciliation ba ke ba yoka na ba arranger non. Si ba bomi no ke no arranger bo arranger ni. Asa ba to na ba kufu ba lo mo lususu. Ba la mugate. Ok na bitumba bino pe boma. Mon maître Baïna, mais si c'est que le président Félix a une guerre parce que il y a garant de la nation, il y a décidé peuple à télémaki. Mais jusqu'à présent, notre président Félix a déclaré guerre, a une guerre à la diplomatie. Na ebi na moté manete mo gam da koyeba. Na ebi moté manete ya sa yenga zanga na koyeba mamnende. Nga lobi point de vue nanga. Nga so mda otake na ndaku nanga. Abomi déjà bac. Na okena négociation te na okepe na réconciliation te na okena bitumba. Poto nga pe na bomi aye. Na si le wana ba ubanganga. Metanga moni ya zo boma. Nga na zo boma te na zo na réconciliation ozongela nga rat. Et puis ba miliotique wana baza batu moko baza sans cœur. Bango ba nga nsema ko boma. Alors po ba banga bino pe fo boma bango. Wande ba ko banga. Mais ce bino bazo boma bino zo réconciliation. Ba sa bino yo mo polo bien bien. Ba ke réconciliation na Angola. Mais na sima nango azo boma. Lobi nango ba takaki farde sa bundaki na ba. Réponse tanga claire Michonok. Mais na koloba kaka ndingo lobi wana maître Baïna. Obi ke yo ba botolo yo badja sécurité normalement to kota parce que na monyo ele na ba dossier mais na koti mbalamo parce que tozolo ba likambu ya ko batela mboka ba botolo badja sécurité pona nini parce que pona na ko beta bato olingi diplomatie olingi kambala moko muta tumolio obeti osali bo beti muta ebo beti yango ba botolo badja ko samsa sécurité na mboko te ba botolo badja sécurité okoloba ni place wana na koti yango ka direct po tozolo bela makambu ya protection mboka sécurité musala ko protéger mais yo ba botolo pona ni sécurité na musala mais na libanda na ngai naza maître Baïna naza pe na ndenge na ngana lingaka mamusuna lingaka te tango take yanga tamsu mwasi loboza la mwasi otake mwasi nanga wana to ko solo mais tango mobalo ko take mwasi poza yanki boso no sana. Expliquez na bana kin ba botolo badja sécurité pona ni. Pour m'amener sa femme nanga na yena ba mona tandi na beti e kao ko la mo hôpital. Peut-être ko sa ma justice ba moni que non, il fallait benga police nga bileta na benga police wana. Moi ça ba ko kufa. C'est moi le premier au salaire moi ça sécurité. Ogena banda ko benga police wanga za mwasi. Na silena na mutu wana zuba kao na après. Na ko samba ne ba moni que na za doit obunda na balabala te ba botoli bata sécurité. C'est ça qui est la raison. Ils allaient pas bitumbo nga ke koluka non, mutazo menacer femme. Moi na mobile nga sali défense. C'est ça, oyebi no pa ngo histoire. Na yebi yango na tuni parce que donc comme président Félix aza garant de la nation. Na moment c'est qu'il fallait ka to take ka Rwanda ba oni wana to kosamba sima eza makambo banga ba oni ti yango na tuni likamba sécurité. Botika no ma solo ba oni wana. Michoto e débat na Congo ko. Onye fani wana plus de 20 ans. Hein? Pour ani bake na Russie na Ukraine te. Yo mona onieza en Angleterre.
omona ni eza na France omona ni eza na Belgique ezalaka te bazwa na Congo bayaka kopiller bayaka koyiba richesse ya mboka oni eye kosécuriser bana Congo te oni wana ce sont des voleurs baye mission baza lokwa bacommissionnaire baye mission baye koenvahir Congo yo mona mboka nini botinde bato oni yango 20 mais kota ese bato bakufaka oni eza wana baye cop baye koyiba baye contingent penza donc complet armé so mona no ni wana basoda oni ya ba anglais oni eko sécuriser bana Congo te oni eko envahir eko yiba eko piller eko voler eko violer ba maman na biso eko boma peuple la mboka ce sont des voleurs oni wana babeti 20 ans et c'est kimia na et Cécile et silata ba ebe ko sécuriser bana Congo te ba ende ko yiba donc bobo sama oni wana bobo sana maître Baina na ngo bandela so eloko moko lobby olobi eloko moko ya kitoko na sepeli nango tamsu yo moko ochango kate guerre eza na Ukraine oni akete tanga na ba place ba mboka bele oni akete obi guerre eza na Ukraine mais oni akete na Ukraine na Russie bazo bunda omoi pa oni ke so mona oni ye na Congo batindi ba français batindi ba belge batindi ba américain to batindi ba anglais batindi amno batuma ba Afrique ba Uganda ba Zimbabwe ba Tanzania ba passe ba ko yiba ba ebe ko boma baende kuti ko sécuriser batu onde baza ko boma peuple mboka ba pour nous défendre ba Congo c'est ça Micho mais maître Baina nazongi kana place wana pour lobi kitoko pourquoi oni akena Ukraine te akena ko sécuriser ba Ukrainien oyo ba risque bazo boma pona ni akena base wana kuna te na biko za mutabwanya okoyi koloba nini mais na Congo kaka nde ba vandi 20 mais na Ukraine pe Russia za ko boma pona nini oni akeite to mona ke oni aloba ke botoke ko sécuriser ba Ukrainien to batira mabela ba Ukrainien oyo ba risque ba ngbaba na bwanya no koloba ni fungola no pa na mboka na bwanya za clair bazwa na pays o ba ebike bake ko yiba bazwa na pays o ba ebike bake ko kosa peuple wana bakoke na risite na Ukraine bakoke na Ukraine te po bango kutu kuna pe ba considérer ni te mais on y est na ba mboka Afrique po ba yiba ba na mboko eza faible Congo eza un pays moko faible Baina makambo lobi obike na ngina lela na okina souci mais oui que po ngana za journaliste te yo poza journaliste te biso to animaka ndebe mission oyo ya mboka nayebisaka bato ke ngai naza journaliste te natanga journaliste te nazosala naza animateur émission nanga mais naza licencié na mboka oyo naza na maîtrise diplôme à maîtrise master na business na Université West London maître ngo lelisa ngai naoki na souci donc ke oni epa na biso baye kaka koyiba koboma baye ko sécuriser te mais na Ukraine bakokende te babeti wana 20 ans est-ce ba guerre ngo na mboka esili siko tino nini ce sont des volets baye na moko yiba siko biso to sala ni loko ba continue biso batika bango peuple pe azana makasi te Micho gouvernement Congo bobo sanango esala ke loko te gouvernement Congo za tina peuple congolais te mutu na mutu kuna zoluka mbongo na ndenge na ye alesa mwasi na bana ne baza tina peuple te peuple on a na gouvernement on a de souffrir des années ba mona bango bola mwa Congo te mon bobo sa mama ministre on ba député ba na bobo sana ce sont des voleurs ba ko envahir ba ko yiba ba ça le logoté hein Cameroun on a yibi 57 millions abimit même bon on pèse 400 millions Jamal 10 millions donc bazaba moyibi ngana zoli nga obesu de tournement te mbongo zongi te yana libanda te bobo comprendre gati bon côté na gouvernement et ça le bana Congo le côté ba yebi na wabe mission ni wana bango bazo yiba oni pezo ezo yiba ba yebi na bango peuple azo souffrir peuple azo souffrir kaka na gouvernement wana non ni wana ba za mission ba ça le côté Congo bazo ngo kwa monde pays moko ndire batu mo baza wana basila na bango baza tina te tala nombre 12 millions to kufina Congo omona ka communauté internationale lobelango jamais mais na Ukraine na Russie moi bata mukieka ba kufi yoka monde entier des lobelango bon comprendre te bazo considérer ba peuple congolais siko yoko yebisa peuple ni po yoza mobundela peuple oza mobunda ba politicien te o yebisa peuple ni ba bundela mboka ba bunda
soulèvement populaire il faut les gana Congo pour bazala bien poto bengana ba étranger nyos poto bengana ba étranger tout bengana pe na ba congolais ba traître faut bengana ba congolais ba traître ba étranger nyos il faut que chasser bango go that way please go that way yeah. Donc to bengana il faut to bengana ba congolais ba traître Congolais à traître, il faut tout bien en bango. Congolais, il faut oh papa tiens tu sais que dans le bas, prenez-vous en charge. Oui. Ceux qui ont mis charge aux arabes charge azate. Maître Baïna, na oki lobi ba politicien ba saka ka pona ko lia na bango. Ya basi na bango, ya ba famille na bana bango. Et bon maître Baïna yo na poto au sala registre nini. Pona moi si na ona bana na yo bali yo juste au sala nini. Mission a travailler nga za chauffeur ya ba bis na base garage. Chauffeur a bis te nzela tende me marabatu te ngai ba chauffeur so ba membi ba na libanda ta ba na garage. So rôle na nga ngwana azu ba bis wana na ke na ngo ba chango ma juite ba chango na produit mo de bengara Head Blue après na zongo na leki na wash et sokole ngo na ke na paka ngo na destination ngo na chango na ba destination ngo tozo mo na plus de 240 bis toza 6 chauffeurs parmi les 6 chauffeurs wana naza parmi on a salara tout ko ezali te ko on nga na ko sala te pona ko kate nyonso na sala et puis mbongo na nga salaire na lia nga la mwasi na nga na bana na nga te na so yebe ngo bia biso de daba lo bofele na mboka Congo na Congo chaque année to tindela ba mbongo ba lesa bango bazwa ta mwashi to sala ngo ba préveza mais bon nayebi ke ata ya bana orphelin te eza même na bacongolais bakangama na bamaroc na baafrike lokola ka bamona kobundelaka mboko omonaka moto abengi maître Baïna naza na problème moko ya difficulté asunga ngai oui miso oyo oyebi ke toloba vérité oui yo oza mosala nzambe nayebi ozoloba vérité ngo nga na bakiseli oke eza bato mosusu aza ndeko na yo te famille te me abengi aparti ya maroc maître nakangami ana na problème bwebwe omona mpo ozwi mbongo otindeli mission a sesa ba de belé sans vous mentir na motema malamu nga tindela ba tumsu ba mbongo na banzela ba Maroc wana na yebi te to mona te to solo la te mabengi nga kaka alele nga ba passe na ye kuta ole na futele ndako mais nga mo atunye combien de temps saliono na beti 15 au moins ça nga passe bon moi ezalité na tindelo mbongo bimo ke poto mona pa ka mo écoute tant on dit mon to ke na procédure wana tindele mbongo moi pe na tindele mbongo mutu so ko za ventrier tindele mbongo azu mbongo allié mais ça deux personnes ont contribué à voyage à mon dans la poto moko za na Belgique muso za na France moko nde mbongo etilo za na Maroc o za ba ke ye uta pesa ta 10 € te na pesi mobimba ya voyage na e ba corona ba covid na itino tango yende e freiner voyage na e so nzamba osunga tamso ano esila te a voyager. Merci to idarape bandeko ata ya moko moto sala donc mbona na lia ngona batu merci mingi mbongo toliaka na batu maître liaka na batu biso toliaka batu parce que Congo a contribué 4 milliards na budget poto a contribué 4 milliards na budget ya bana mboka yango na moment oyo tolanda nanu maître Baïna esika asalaka ndenga za kokumba babisi après tokozonga poto mona pena preuve que maître Baïna aza kokumba bisi na mboka oyo aza na permis ya babisi tolanda nanu maître Baïna ndenga zo kumba bisi. Beauté na bino na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambu, Next Gen de suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme. Je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h Kakana Space Spirituel Télévision chaîne Isaka Moko. Beaucoup l'andabiso pe na chaîne YouTube Nabiso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net.
Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition. Préparons la relève de la musique congolaise de demain. nazokende sikoyo namema bis bomonanga nde namema nde na paka ok Leader Michonoka, aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka I learned a lot from him. Dele sagesse Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Mikolo nyonso koyoka You think I'm not coming back? Good job. Yeah, one of the money met the body. On a besoin de savoir que bon monde ande ba bisi ba ndotonda. Okomi presque ba 1h30. Bazanga na boulot na 6 à 7h à Tongo. Depuis na bangai 19h ya mardi. Non, pardon, à mercredi. Barrage à Mounene, là, se mettre Baïna Salak. Si vous avez de la mboka, on a commis voyou. Si vous avez de la mboka, on a déléquent. Si vous avez de la mboka, on a fait un musala, pas sala.
Je suis chauffeur professionnel. Preuve yango. Kata garage. Dans la baie na bino. Biso nde bo mona pa kamera wa ngam na osala ngo. Na ochanga ba destination nango. Nasi bomoni maître Baina wana compagnie babisi maître Baina to monyo zo sala tour butu eza ba musuba saka na moi to bato yo musala o bakumba bisi na nzela na moi bino bato musana bino kocha ba bisi place o bato bakoya kozwa na tongo bo saka tour butu to tour moi pezali po na moni mingi wana butu en tout cas biso nyonso o to bengi bato base garage to sala mingi butu. Bato moi ils ont ba chauffeur mais ba chauffeur on peut musubi ba sala à butu. Ils ont chauffeur musuba banda 18h ti 2h30. Ils ont chauffeur musuba banda 19h ti 4h. Donc ils ont la permutation. Donc ils ont bazana na bisi ya butu na ba bisi ya moi. Na tanga mobutu ezalaka au moins pendant que Sotras 5h du matin 3h 2h ba Sotras a moko mais lelo ezalaka penza lisusu te. Maître Baina au benyango bus garage. Mais quand on explique pour nous que bus garage, bis garage, on a un garage ba bongisa ba car, ba bongisa ba bis. Mais quand on explique pour les amis anglais et monsieur zami na lingala, mais quand on explique bus garage, musala na eza nini kuna et puis ba bis wana eza pona commune nini, eza pona Londres mobimba. Mais quand on explique pour biso to na problème de transport na mboka na biso na ngi o relater pendant ma transport na mboka oyo omoni toza na London toza na capitale ba biso wana za ba biso ke na ba province te ezaka uniquement na capitale à London c'est ba bi base en anglais base mais en français bis garage toza na kati ya garage donc biso za ba tout ko to travailler associé na ba mécanicien. Oui. Mais dans un département côté ba mécanicien té. Mais mécanicien on a besoin na ngayebisanga ke bisbo soke ye memela ngo poto ko bongisango. C'est ça on ba benga ngo base garage. Et ça lokola na sala na compagnie ba bis mais na garage. Na garage mais na département mususu. Département mususu. Donc soki bis wane ko zana pan en toi fana ye bango. Oyebi oketika ngo na ga côté ba bongisa. Tangu na okota ka musala. Na ke ko zo déjà o ba benga rota. Dans la zone planning, dans la zone information, na ebi que bis intel soreille, ils a bien acquis na parkango. Bis intel soreille numéro bo, ils a bien été fait dans la garage. Ozolanda, dans la yebi déjà. Donc quand ça ça doit oyebi sanga tenga data na okota na zone déjà na yebi. Maître Baina to monyo kumbi bisi, mais eko ça rappelle bis oyaki ko tala camarade na yo. Mais nayebi ke bato bakotaka te mais tolingi tomona yo nde siko lingo ko yede ba congolais te tolingi tomona preuve te ba preuve ya paiement maître olingi ko yede ba congolais to za na poto pardon tenga na za asko ngam nazo ani kolongola loko te il faut ba mona pe ke yo ba kolongola te mais ngam nazo ni mission ngana lingi yo fungola ba congolais olinga na fungola ba congolais so ngi na ngana sala kana bas garage so ngi na fungola ba congolais mais tuna makamoko yo yebi yango mbala mo mais tongo tuna makambo ezali lokola ke bazo kosa na yo mona boke na garage abatu na Angleterre au continue no même bicho te bon soki na tuni parce que ba congolais bana posa ba mona ba preuve que maître Baina salaka maître Baina za rémunéré maître Baina ba futaka ye bicho oui eza mabete mais ba blom sumu da osala ngoko to ezaka yo obandi ko esaba na kina au monde ezabo je confirme maître Baina salaka pona eza na garage moderne en Angleterre awa outi na ndaku na yo okeka kuna no même abis poso bomi mutu micho na yebi maître Baina na ngina yeba parce que batu musu na kin ba komona ke tam musu yaki ou bien master na auto ndenge nini yango toza na ba preuve to yeba ba preuve ke maître Baina penda est-ce que maître Baina salaka maître Baina to mona ba preuve micho ozo ede bana kinte maître Baina salaka so mona ba preuve maître Baina ngai na koyi koyeba yo salaka po tozalaka na yo mais bana kini pe bana posa ke omoni ba yeba penda makamni ne lekaka na poto yango me ma question mususu na otuna ezali ke maître Baina ko expliquer bana kini ke bon nga na yebi yo salaka mutu musu ko baba wana baza mutu na ye ozomona mais yo mo expliquer batu pona ofungola pe batu na comprendre makambo ya bas garage na passeport OK ça va comme te zela OK je crois combo monya nani kombo yango yo passeport na ye ezali Mr Vata
Vata. Vata est un passeport british. Ok, on a passeport, hein? Comme Vata. Photo talent, photo longanan. Et l'on y a maître Baina judoka international. Yangoyo, aza british, aza anglais. Congolais d'origine naturalisée anglais. Aza na passeport ne british yangoyo. Passeport à maître Baina. Bon. Oh, nous avons une fiche de paye. Oh, Mr. Tivata, oh, ba fiche de paye. Bozomona, oh, maître Baina. Oh, nous avons une fiche de paye. Fiche de paye. Et belé, on a tiré du sous ça. Simba non passeport, Simba non. Les lois ont koyinda. Ah, potala, mboka ouais, ça bien organisé. Balo barate ba combattre ba bundaka. Maître pesa no passeport. Koko ça no passeport te toza. Lelo toza na awa. Balo barabino bo bundaka po za na bozwa mikanda. Po ba pesa bino mikanda bata bana kini ba manipula bango ke ba combattre na poto ba bundaka po bazwa mukanda. Est-ce que na moni oza na passeport british? Est-ce que ba combattre ba bundaka po na mukanda? Michota yo. Lelo na moni passeport british. Combat Angleterre to banyo na 2005. Mais na ba film na nord qui est Paris depuis 2001. Na longo Angleterre na France na 2001. Na ba film ba fête ya ba makambo belé. Siko. Soki na lobi bien maître Baina, soki na yebi bien au Melamboko plus de 30 ans. Et lui, 28 ans. 28 ans. Maître Baina, yo koti na mboka okutu n'époque Mobutu. Oh, na koti mboka kabila kutu, makamne kutu histoire kwani tina. Kwani tina kwani abatina. Na koti da mboko na 94. Donc ngunda kutu ao yano na kabila kutu tina kwani tina. Na yebagi kutu je. Oyebagi kutu. Na kota mboko na tango Mobutu na 94. Siko. Nazu mukanda ou davant makamba ba combattant. Combien yepo na makamba kabila na ba Rwandais. Siko balobaka ke bino bana mikanda ti yangoyo. Oh ba combattant ba na mikanda te ba bunda po pesa. Maître Baina azwa mukanda avant à kota poto avant Kabila. Joseph to Kabila le père Afdel et na Congo, maître Baina zalaka déjà na poto. Père zalaka na mukanda na donc so abundaka pona souci ya mboka et non pona mukanda. Ah pona mukanda ou bossa na zo mukanda kala. Mais maître Baina tozonga na ba fiche de paie po. Fiche de paie belé hein. Belé tozonga. Mais maître Baina ebi ke yo ndenge za boye na Congo oza reconnu te katake congolais selon constitution Yamboka Congo oza reconnu te congolais parce que kuna na mboka na biso double nationalité ba kontakango te mais yo zo bundela ka mboka mais yo so zo de amukanda je moni valeur nanga et l'équipe gouvernement yeb sa ba congolais parce que bango na lobi on na zo peso constitution mboka lobi ke soko so zo british oza sous congolais te donc régner nationalité non donc yo ba fasa yo oza sous congolais te kaka congolais makila mais comment yo so comme en anglais ozo bundela mboka na kuna ba yebi yo te na parlement Micho au moni ba te belé ba gouvernement Congo ba belge baza ba français baza ba british bazali donc bazo travailler kuna donc comme c'est un gouvernement on a des ordres mais neni baboya bana mboka basala kuna te basala ka mais qu'on a loi baboya des nationalités biso ke na okende po ke no sans visa aucun no baboya penza ngo na bio ndango fungola mete ngaza tina ko fungola ka lisusu te bana Congo si ba komi ko comprendre ba ke to sala ka te ba monde déjà ba preuve na sala ka ba lobi ke to bunda ka po to zo mikanda se na zo doki kala bana kinsi ba komi na ma comprendre so ezali yo oida bana ki poza na poto oyebi no ke to ba bage bana mayo wana ba bunda po ba zo mikanda oyebi ke ezala bongo te ba combattant na ba sala te oyebi ke ezala bongo te so mdo ko aider bango so pona ko pesa réponse ke ba boyaka double nationalité wana bango mais biso to koma ba british toza ba congolais oza mukanda ka za papier na kolongwa congolais te pona papier olanda naza congolais je resterai toujours congolais puis na ko bundela mboka na ngeta ke congolais et puis voilà nga se yo kana na Congo mobimba ndena bundela peuple mboka alors na n'importe qui te ba président baza na mboka baza pe ba belge ba tu ba ça pe na ensemble na ba français baza ba belge baza ba anglais baza alors c'est le gouvernement parlement mafia gouvernement ba mo mafia makamunyo so mafia makamunyo so médiocre Micho nga zo fongola déjà
Maître Baina olobi eloko moko ke okoki kolemba kofungola te parce que nga mpe nafungolaka parce que nalakisaki bana kini bopeto nayebisaki bango gentil ningo bila échoué botala vrai kini bopeto nalakisaki bana kini aéroport na Congo botala baéroport ya poto mais tokoki kolemba te ntango nayambi ezali ke kotalisa bana kini ke mpo makambo mosusu bango bayebaka te bakosaka bango yango yo okoki kolemba te Maître Baina te nga alembi te nga alembi te nga alingi so nasala émission na moto azalaka na poto makambo mosusu yo moto koéclaircir bango okeki nga naloba obinga mission noka nazali journaliste présentateur émission na nga nde naoloba na bino boye lokwa bomoni Maître Baina na kati ya garage ya babiso wana aza da travailleur bafiche de paye yango expliquer bango Maître Baina nga nakoki koloba mais eza bien yo loba parce que ntango nayambi yo yo oza mieux placé mpona oexplike bana kini eza neti na kati ya garage nga na nasala na kati ya garage te nayebi balwa ya moko place boye eza interdit eza private atano osala na place ya garage te moto akolukuta bana na ndako na asala kuna ata koti kuna banumema ya bisi ekosalama te siko Maître Baina asala siko tokomi na point ya bafiche de paye bon tokomi na point ya bafiche de paye Maître Baina oza na passeport mais Maître Baina bafiche de paye ebele boye na okoka kutu botala yango makambo toza koloba est-ce que na Congo bato basaka pa balibanais baindien bato basaka même na city train est-ce que boza na bafiche de paye botala Maître Baina bafiche de paye lokola livre botala bonasi bomona bafiche de paye lokola livre Maître Baina tomoni bafiche de paye lokola livre pourquoi na mboka na biso bato bazosala pa balibanais mal payé naza na tina tena tuna salaire pour na moni déjà nga moko awa ba salaire eza ko varier donc ya ba semaine ba wiki pour salaire ba lobaka te za secret mais Maître Baina za bien baza ko futa ye très bien pour na futa ndaku alesa mwasi na bana ndenga lobaki azosunga batu mais pourquoi na mboka na biso ba libanais ba indien bazui monopole ya makambo nyonso tout mais jamais kokuta ba fiche bota la fiche de paye okobani Maître Baina peuple wana ya Congo azo souffrir na niveau moko pays wana boyeba yango ko ekoma baétranger moto badomina bana mboka bakongolais bolandanga bien pays wana Congo soko okansaki na congolais de père et de mère boyeba bato bakoma kodomine bino ezali baétranger et puis gouvernement Congo alingi ezala bongo bokonyokwamaka kaka mpo bozo comprendre te libana kozwa mpe na mosala 1 mois 2 mois azofuta te omeki koloba benganio azwi mwana mboka mosusu atie yo wana baza kotortire bino baza konyokola bino nayokela bino maka mpo nayebi ke biso nde toza na berobo toza deja eveye si tofungwama koma moto mo basalaka boye fiche de paye eza te nga loni aza bomishe ndenge oyebelinga so nazwi pension bakofuta nga vi na nga oyo soki Maître Baina passion azwi donc passion na eza garantie ana mboko oyo fiche de paye elakisaka passion ezali mpenza garantie bando futela nga ndaku chaque 2 semaines bazopesa nga mbongo vi na nga mbomba ntina okufa mpo nasala deya na contribue ya bataxe na nga mais na Congo moto aosala aza na bataxe bakataka ye te ayebi te soki bakobenga na ye mokolo nyonso balingi na bango tozokei kota transport nalandaka émission ya bandeko na Congo oyo bamemaka bapoids lourd balibanais bazoyebisa bi ndenge ozolongwa awa ozoketi matadi kosala toilette te kotelema na nzela te kosolola te me ona ya batortire ekozala wana eza mpenza oyo tobengaka donc discrimination me na mboka no moko mama tro micho sikoyo bakongolais baza kuna bacomprendre te bazaka na ta distraction oke batelemela makambo biso tozoloba bazokomprendre te moma moto lisusu aza wana afingi nenga yo ofinga nga aza anga bien Maître Baina lobi libanais indien bamateli bana mboka même comme ça tokovandela makambo ya balibanais na baindien Maître Baina ozosala na bis garage nalingi mpe po expliquer makambo permis de conduire heureusement kutu permis parce que nanga ko expliquer moni permis et Maître Baina bimisi permis na ye o permis ya Maître Baina judoka international nga pe na bimisi oyo ya ngai omoni ke kokana toza na bapermis yango oyo oyo bapermis oyo ya Maître Baina judoka international o permis na nga permis yango oyo ya Grande-Bretagne
Maître Baina permis nango ngape na bimiso yanga po preuve tozoli ngaka Maître Baina pona ko zo permis yango na lingi skotolo sabana kini parce que na Congo trop des accidents bato baza ko kufa donc mboka ministre de transport ordre zate muta azaki receveur akomi ko kumba bis muta azaki receveur akomi ko sala taxi akomi ko kumba bana moto test a permis zate Maître Baina émission eza pona ko sunga mboka ndenge na lobi ke tolakisaki makambo ebele soki na yambi yo maître na lingaka yo loba ezala bien bato bayeba ke yo za ko expliquer atanga na puyete mais yo expliquer parce que tant na zio baba te maître alobaki bien maître expliquaki biso bien expliquer na nous permis oyo pona ko zwango eza na ba procédure nini ya ko zwa permis oyo avant to chiter to ke na suka émission na biso procédure nini tio comme na niveau ko kumba bis micho peuple wana aza peuple moko abandonné aza peuple moko a s'attendre te na gouvernement wana gouvernement ba médiocre ba salela bango loko moko te et procédure a permis ya poto wa to ke na ka ya Congo peuple congolais aza na abandonné gouvernement Congo ça n'existe pas. Et ça, le peuple on est le côté. Gouvernement ba médiocre, peuple on a aux années à souffrir pour pas comprendre été. Tel on a pas pour toi. Avant ça la permis. Il faut que nous n'était école. Au yekoli comme mesili aucun bamoro na théorie. Moni. Tant aussi ici théorie na oba pratique malamoko. Maître Baina expliquer bana kini théorie parce que théorie expliquer nani théorie on ezalaka. Théorie kasi c'est le bazo laksa OK. Et loko boye panneau en monyo en tantôt ba komi 30. Yo so en volant OK ndeni ko dépasser 35 t. Au bugi mibeko. Faut za una c'est à 30 tam sous 25. Bazo laksa OK ligne wana rouge na bleu et l'axinine. Et zo laksa so ni ke nzele za bloqué. Soko yebi onte o katani. Zo mona bloqué. Mais speed, vitesse. Bazola que ça appelle le sous-que na coin boy. Sur le moni des bandes. Bache ba trace mora ba pembe. Et la kisinine. Tout on a osa ko expliquer. Et ça ba question nango. Tant que ça yango zangina 40 questions. 40 questions faut voir au moins ba 37. Ba 37. Donc ezalaki théorie ezalaki na 40 questions soko zwi ba 37 ndo passé soko zwi na C à 37 au katani soko passé ngo lexike on maîtriser makamunyo so nzela donc ça peut être très bien pour ça le peut accéder à moi passe zela na meka ko yambola suma mokeba na kini théorie engala so kei classe Maître Baina kembala mon examen akembala mon ba signe ni mais ngala bakisi théorie azali OK classe ofandi pena na classe ba pesi o livre classe kutu to sombi livre obandi ko tanga makamwana na ndaku yo moko na DVD sans professeur oyekole sisi nde OK na procédure Maître Baina lobby OK siko na classe ba professeur ba examiner bato ba servir ba zawana obandi ko sabandi ko tuna sko ba tia ba question na laptop na internet obandi ko pesa ba tia net 30 elaxinine signe elaxinine soki ozwi yango nde OK na examen ya pratique expliquez-moi pratique moké bon pratique sur ezali tango ozwi théorie au passé pona bango esilité faut que okende na école place oyo bazana ba inscripteur na bango oyo mta ko yebisa bango ke oui muto ayebi ko mema a passer soko yebi to katani derrière on a pratique siko qu'est-ce qu'on inscripteur yo fandi na vola abino toke tout droit boke tout droit abina kwa nguna zo à gauche soko moni ke gauche wana yo ngo zo wana pembe na ngoza lizebwe ko spata ba place ba makolo tango zo gauche wana tango komika pembe ba makolo freiner na o sango dia loba na asota londo zo même azoma ke oui oza déjà bon place à bas la classe, les signes bas la classe pas comment. Sur les places on a malembe, aux autres à la gauche droite, au checker ba rétroviseur na, aux autres à la bien, aux autres même avec calme, dès ma boko le boko moroté. Tant mon les autres même bien. Hein? À passer. Et au beba katana ba ça. Musu ba ça nango 6 fois azozwate. Mon Maître Baina oyebi ke na kolobelo moko ba roulage ya Congo mingi batia bango ba roulage menga la mona ko dire
Baroulage peut faut bakende koyekola code de la route et puis bayekola pratique. Pone ni na lobi bongo. Ngai na yekoli na mboko to lati ba permis mettre biso sous permis. Poto sunga bana kin. Permis à mettre en haut. Mais ngai so na otamsa na Congo na sali ndenge bangle basaka parce que code de la route est universel. Na kena telemi place na telemaka roulage à kaninga o na sali infraction. Mais na bani ko expliquer roulage que deux signes au mettre au tolo ba ya pembe ezali po mutu a stopper. Roulage a sauter il faut stopper na 2 mètres. On va stopper na pembe na site. Na roulage on va éviter. Pas que na classe, besoin que na ba classe pour to ba ma mema. To que na classe. Asa facilité puis ba favoriser te possibilité. Te aux 8. Le titre zo ma permis et là c'est na théorie aux na pratique aux 8. Ah ba blague ezalata. Pour mutu na passer yo. Soki ba remako sala accident ba tele memelo mo bulu ba tout na mutu na mais mutu comment passer ya bi ko memate. Donc mutu a passé qui a un problème. A cause problème go. A passer pas mbata passer pour yebi go yebi. Quand nous venons de beaucoup de terrain pour le salaire. Merci. Alors ça ils ont na vitesse mon soupe na bi kende vitesse ça ba bi emergency stop. Quoi? Au stopper en urgence. Ça ça OK. Quand on go tout à mutu sauver mutu. Tout on est au salon. Merci mingi maître Baina. Biso bato diaspora to ko sunga mboka na biso net ngande nazali awa soki ba pesi nga charge ya mboka mulaite pardon tam so lo bangote. Tala riero na ozong sa bis. Na ok na mo le dusu moko boy. Munena le dusu na biso na muno moko. Mwendeka ko beti. Siko na beta te. Pendant des années naza accompagner pour na nini nazwa training na ngo ba bengaka pratique na yekola. Nakola ba bien que malgré maître Baina soit qui permis na ye tango ye na bisi il faut soit sous training ya bisi ouais obligé expliquer bango parce que ça ka osuki na permité loko lo na bisi il faut pas traîner pe ko kumba training ya bisi o bisi na mutu ko ma mususu voiture eza muke bisi ya mula il faut soit sous training ya bisi batindela biso so ben inscripteur soko po katani ba kozwa kuna te na garage. Il faut na katana iti na bis. Na katani des fois na au passé. Et puis on peut so training wana azo pesa ote pour favoriser aux musalaté. Yeba ko mema po yo obando sala. Donc c'est ça. Émission oyo bana kini balobi za émission éducative, et émission tozo ko sunga mboka na biso ko pesa ba conseil neti mutuloko la ngai. Soki ba pesi ngai charge ba permis. Na régulariser makamba ba permis na Congo. Donc mutu donc na asi na roboto la bato belé ba permis au moins na bato batamsa na ville ya Kinshasa soki ba pesi nga charge ya nazwaka charge ba benga ngo abiso to benga ngo DVL eza makambo tali driving makambo ko tambisa na nzela soki bo pesi nga charge eza charge pona lia mbongo te na yiba te bo pesi nga charge bo mona ke mboka ana to pesa bato ba vrai ba permis parce que nga na tangi yango na classe ndenge maître Baina lobi to tangi yango to koki ko léguer maele wana na mboka na biso parce que trop des accidents des accidents ba faux chauffeur même ya moto maître Baina na s'appelle comment na ba fiche de paie na zane sengo maître Baina asalaka azali combattant oyo abundaka pona nzala te azali na mukanda na ye British azali congolais makila koleka même ba congolais mususu baza kuna na Congo bobosa na parti à lelo ke combattant so abundela mboka na ye ezala bundaka pona nzala te bino mo bota liboka ba fiche de paie yo sala ke pas bendien ba libanais ba chinois est-ce que ça na ba fiche de paie oh micho de muke na ticket belé foza ngwe mission na komi ma carte mbate na yebia ze belé parce que umeli na umena mboko nga ndo sana mboko na 94 ndo sana mboko depuis 95 nga na yebi coopération te na hélicoptère na fana ba grand coopérant na mboko mais na coopérer pour vie na ngeza boulot maître Baina to komi ko chiter ba pay slip yango naza komona ba pay slip mais ba bibino bozaka corrompu ezaka na tangi so boza corrompu okoloba nini maître Baina et comment police bengi bino bosa muto mabe ba corrompre bino botake oyo police muso bengi bino botake oyo o botake te na ibna makambo wana te pour ngaza combattant te lokola ba misusu ngaza combattant moko constant et puis radical na sala pe ba vanti na kombo te na rolia pe mbonga makila te nga komba na ngezali peuple congolais fa se retrouver à la bien azana musala azana mai azana banzela azana na courant azala na nyonso ya bien ala takape bien akipa pe mwasi na bana ne bien afuti pe bana classe c'est ça
bopito ezala bien bekola malonga bita komala nga yango wana bita komala nga ezali te na tala mutu moko apesa batu mbongo po nga na kino lugete nga mbongo bien na comprendre za musala o nazali nango lelo ata na beti 30 40 na ozala bien mais mbongo ba okabela nga lelo et au bébé c'est image nanga maître baina ba te belé ba koma corrompi yo penza soki ba eli mbongo boye maître baina mbongo yango yo maître ba chelo penza mbongo na boko tanga monta concert beta po ba ebike na ebike yo oza parmi soki ba tangi 5 personnes ba bloquer concert na mboka oyo yo pozali parmi ba eli penza mbongo maître baina solo na ba combattre concert zonga. Michel, je te dis la vérité au nom de Dieu. Beaucoup quand ça te va proposer absolument mbongo, te va proposer maintenant la boula. Et puis ça va proposer mbongo, ba combattant ou ba yo benga ngate pour ba biki na boya nanga. Michel nazolo bango bien. Na ça combat ba ventirité. Na ça ba na ça la peut combattre pour proposer mbongo. Na ça Congo hein et na ça combat oko pour peuple congolais alonga na passe. Ngaza ba rôle roi Martin Luther King. Naza ba rôle roi Mandela. Le roi Papa Tshisekedi, le roi Mouzé, naza le roi Lumumba, naza le roi Papa Ngwana, naza combattre que pour ba pesa ngambo on a tika peuple congolais la passe non. Et puis maloba nanga bita combat nanga ezo changer la situation belé à Congo. Naebi comment je suis, naebi on azo sala. Mbongo yelo belanga lote, vrai mbongo ya musala micho. Le so na koti pension, ne to biga na début mission, ba ko futa nga vie na mombati na liwa. Boso na lwa ngamta Congo prenga mbongo. Après le bleu, ça combat là, non? Merci, Maître Baina. Tu commis presque na souka. Avant na tout non moi souka, Maître Baina forme kaka chaque jour. Le lolati salopette ya Dolce Gabbana. Maître Baina judoka international. Linette MCM. Maître Baina polo ya Adidas. Maître Baina. Balobi Maître Baina zoli mbongo na ye. Kacheza Dior o Christian Dior wa Christian Dior maître baina zoli mbongo na ye ozoli apena mbongo na mutoki na yo mbongo makila ya ba congolais te mbongo makilo zo ngade micho moi je travaille mon ba fiche de paye na moni ba fiche de paye yango bana kini comparé ba combo la ça combo za na passeport yango na passeport bana kini bomona maître baina za ko bunda pona souci mboka na epesa la bien aza pena posa ke bana kini bakoma bien azana posa ba poubelle sila na kini po kini bopeto échoué to la tsaki bino ndenge ni bopeto kozala aéroport bana ba mnoko futa so go pass ti lelo to futa ka ba go pass aéroport lokola Lidl botala Steve bomona makambo be maître baina sana question na tuniote on a tuniote tam soko ay koloba poto ko mission nyonso aussi ça on va le loté mais monsieur ça on belé de ça là oh tuni par rapport au kanisaki c'est bon na remercier na websara bana Congo boye balandaka ATV ya mission noka aza mwana poto azoya na masolo moko ezali ke refongola bana Congo po vi o mission nyoka mona na poto ya oneza na Congo te na Congo ba de belé ba souffrir passe na ope ya wana passe nanga to continuer ko loba o to lobeza vérité to buki lokuta na loko te awa to buki lokuta te c'est ça na lingaki kaka na tuna mettre so bomoni na katikati moi moto alaki parce que na linga mettre za chaud ndenge na zaboe na yebi ke mettre za chaud parce que yena makamba Congo omoni nga awa na kozwa memi obenga ngoni bora ngokononi morote mo openya bino ya so beti mutu point koti nyonso za kana ba te ya kana ba point peut-être expliquer na ya moroto Uchi matière na combien de points? Oh, Micho, ngana za shidoka te maître. Ngana boxer. Yango siko na tunyo ke uchi mata moroto wapi eleki. Muda robeto uchi mata bachango iponte. Okwe na poso iponte. Même dimso abecho morote okwe na poso iponte. Ndemo mumba becho uchi mata okwe na poso iponte. Mudimso abecho morote okwe na poso iponte tamsu hasard. Donc mouvement nyonso ezate ke Ipon non, ça dépend de où tu es. Maître Baina n'a pas pour expliquer Batou pour comme ça Maître Baina judoka international. Oui que question sont répondre qui te mama ah mais n'est maître donc expliquer ba Iponte ponga nazali profane côté wana. Maître Baina tito ça que mission boye à ça que mission na Batou et pas na ye na makamba Congo ko ya na buzo baté.
En tout cas ceux qui eza pona Congo suka na buzoba na yo pembeni bino mo boyoka bunda abeta haïtien sopa haïtien kufa toye barate maître Baina concert a fali makambeleka kuna ba moto ye eloko na kama maître Baina mutacha moto ya voiture na concert a Héritier Watanabe ndenga lobika ka tokomi na suka maître bana kini balingio mingi bazo komela ngai balingio na soucia ko bunela mboka okoza ata na message moko te poto clôturer et na comprendre que combat na ngana sala na poto en tout cas comment na Congo nazo baba 3 semaines passées na so na grand frère na ngaza na Matadi maître Niao 23h quand des arabes bon maître Baina er moko kombo na nga na kaka muto na ko lega na mulino na 23h na Matadi abi oh grand frère oh na maître Baina oh Londres grand nga bien a passé ngai ndeko na mamba ebisa nga a obetela nga masolo nyo sansa na poto ndenge zokoma na Congo naza na fond na tindelo ba message eza muta komenga bi maître bolemba obundela biso te tozo souffrir na Congo yo mo mona na tindelo yango après na tunyo za zone habité pour le moment naza na Kisangani na koma mingi na Kisangani en tout cas maître bobundela biso tala tina Kisangani muta zo reconnaître nga de l'expliquer comment to sala en tout cas vouloir ou pas peuple congolais a se retrouver. Peuple congolais s'est retrouvé, bon moni ba paye slip maître Baina c'est bisa kinga déjà na téléphone que mission noka lokolo zoa tozo sa mission po ngala za na saf maître Baina kana no eni olaksa nini ezaneti ngala vanda kana masina maître Baina vanda ba côté ba lingwa la ba zone Kinshasa ba distance wana ndena yepa maître Baina ayebisa kinga ipeke po mona maître Baina aza salarié aza nga mission lokolo zoa to ko kolia na restaurant na éviter ceux qui vont permettre de filmer d'être relié dans un restaurant maître Baina zo que nous laisse dans un restaurant ba congolais pour moment que maître Baina azali salarié collé sa mutu ezali na mbongo na yemo pour un restaurant kuna ve ya pamba na restaurant ba congolais zo coûter ceux qui te tiennent à dollar ezali $30 soit si ko kolia lelo maître Baina car na restaurant pamba a ko dépenser $150 à $200 pour tolia nae. Merci ming maître Baina judoka international na kolemba yote ato tombokaka ato betaka ba morote ata ba ipon makamba Congo maître Baina kolemba te na kobandoko ya kaka pona kosungaka bana Congo lelo to palaki makamba musala na yo to beloko salaka mbala sima soki eloko musu ezali tokoya toujours kosunga mboka wana biso na oka balobaka Lumumba loba soki pe nani Simon Kimbangu bana wana nde o bakei bango nde bakoya ko libérer mboka na bango. Merci mingi judoka. Merci Michel, on a lobaka dernier mot na pour émission lelo bana Congo bokwa biso to sa va ventirité tozo pe mi laxaté tozo na souci na bino miso ba mettre Baina et mona taba 15 pays Europe na ba mboka mso Afrique to comprendre que kuna bozo souffrir mais to bimisela bino ba mambo belé pe bo comprendre que bozo souffrir mutu moko ko sa bino te presque ba combattant nyonso ba bundaka wana baza bato yo ba salaka ba mso bazana ba business na bango bakosa bino te tozala ba mikanda tozwa kala bakosa bino te biso mutu boka ko intimider biso azate za nani alors na koloba su mingi te prochaine émission c'est mission to solo merci bozala bien nzamba batela bino merci tango nakolaki mama na nga lakisaki ngai bamapango papa atikelanga papa na nga azalaki mwana papa na nga amikumba na ye nde kosenga yo soki moya ezali tokabwana mabeleki motema mobebi ye na motema na yo historia oyo tikata sanza mitano eleka welelaka koganye tete onzimi topoli jato zwi bestoli yango ntina mukokoli. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Motema molingi kaka yo, ya solo betibi. Beauté
na bino na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de Makambu, Next Gen de Suka. Dimanche à partir ya 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne ezaka moko. Beaucoup landa biso pe na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Désormais, rien d'autre à regarder que Next Gen Competition. Next Gen de Makambu, Next Gen de Souka. Suivez nos castings les samedis et dimanches à 20h juste sur Aspect Spirituel Télévision ASTV, la chaîne incontournable, et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Surtout, n'oubliez pas de s'abonner, liker et partager nos contenus. Next Gen Competition, préparons la relève de la musique congolaise de demain. Nasi tokomi na suka émission na biso nasi bosepeli bomoni maître baina la ti permis na ye eloko tozo senga na président de la République bato va voter mibeko ba congolais il faut reconnaître bango na double nationalité ezali pour avantage ya mboka ba premier investisseur ya mboka ezali biso ba congolais ezali mindele te président olobaki na biso to zonga bana poto bazonga ba ko investir na mboka na bango président olobaki ozana posa osala ba millionnaire ko sala ba millionnaire président eza ko senga ba atu ebele courant il faut bonga mai il faut bonga okitsa douane olongola go pass. Et puis, au pesa, bana mboka ba faveur, na ko expliquer makambo ebele pour na mboka oyo, pourquoi mboka oyo ezali élevé. Toko mpenda na suka émission, na suka saka émission na nga na losambo, na ko sambela pour na mboka na ngai pe pour na bato nyonso. Zambe tata, Zambe na bomo, Zambe na nguya, na tiki mboka Congo RDC na maboko na yo, Zambe sunga RDC, Zambe za na RDC, opesa biso potentialité, o eleki ba potentialité nyoso toza pays le plus riche du monde, mais le peuple le plus pauvre, le peuple le plus mourant, souffrant, car biso ba Congolais kasi Nzambe, yaka ko libérer biso, lokola o libéraki bana ya Israël après 400 ans. Sa yo Nzambe na ba politiciens na biso, Nzambe tokokufa tokotika komona bomengo Kongo te yango toleli na Nzambe tolingi ate tokufa te tomona bomengo ya Kongo ndenge olobelaki Simeon kokufa te ti akomona Yesu Masiya biso pe toza na posa tokufa te tomona ndenge Kongo ekokoma na autoroute ndenge Kongo mai ekokoma malamu courant ekokoma malamu ba train ba autoroute ekokoma malamu nde tosuki wana ba nyonso bazana ba problème ba cancer ba diabète ba hernie ba rein tous problème à mitema, ba problème nyonso maladie zo tungisa bango je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Ezaki wabino commandant de bord missionoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Bobo sanate émission le kaka lundi, mercredi, vendredi. Rediffusion ezali na 6h pe na 12h chaque jour. ASTV la chaîne incontournable. ASTV et l'équipe a chaîne surtout na Congo pour ba émission boyozonga kana ASTV ba émission vérité ozo laksa ndengeni kini goza bopeto ozonga na ASTV émission oyo eza ko laksa ndengeni ba aéroport ko ikotongama kaka na ASTV émission ozo laksa ke ndengeni ni travailleur akoki kozala na ba fiche de paie akoki kozala rémunéré kaka na ASTV ndeto kutani Mbalasima na prochaine édition. Thank you. Idée Mishonoka. Aspect spirituel. Mon peuple souffre, c'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Peuple azali kolela likola ba politicien ya moyibi
likolo bapolitisien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo Peuple azali kolela likolo bapolitisien ya moyibi likolo bapolitisien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi likola bapolitisien ya kanyaka Congo, Congo Congo, Congo Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hôpital ya biente Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi baseleki likola bapolitisien ya kanyaka baseleki Congo, Congo baseleki Congo, Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola bapolitisien ya moyibi baseleki likola bapolitisien ya kanyaka baseleki Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.